Salut, c'est Rock Bodo, l'artiste premium. Suivez comme moi The Boss Brother TV. The Boss Brother TV à Kinshasa déjà. We love The Boss Brother TV. The Boss Brother TV. J'espère que Binomo Bomoni, collègue Nanga Bodai, a PCLI. Alors, Bobo Santé, Boss Brother TV est toujours disponible dans le décodeur CPLA TV, canal 121. Vous êtes toujours dans Facebook de Boss Brother, vous s'abonner. Vous êtes dans YouTube live de Boss Brother, mais tu côté sur le satellite Kinshasa, TNT fréquence 658. Donc, Banakin, Banapoto, Boss Brother TV, tout le monde en parle. Mesdames et messieurs, les Congolais et les Congolaises, na minute toujours Sabino, donc ça, tu vois, c'est notre essengo ya danger, ezali donc d'être ça pour la libération totale. Ces pays appellent si libération totale et pas ya Charman, le sénateur congolais, le président du peuple, le président de l'identité nationale, Mwana Mboka, Igwe, Swingi. Mwana Mboka Igwe Jean-Pierre Bemba azali banda donc to uti sikondo bomo na biso to na gare siko to kende to uti to bimi awa to kende banda 4h to alaki wana donc biso yeyo to bimi siko na gare donc Jean-Pierre Bemba le sénateur il est dehors asa déjà na libanda donc mingi ya kolobela te peuple congolais sepela Jean-Pierre Bemba libanda to koloba lisusu nini Kanambe Okei. Kanambe, Jean-Pierre Bemba est libéré. Jean-Pierre Bemba Charman, notre président de l'identité nationale. Jean-Pierre Bemba, Aza Libanda. Otietembe. Oyo mutuno surtout a koloba na contraire ya makambo étallié. Biso to diga que Jean-Pierre Bemba aza libanda. Dans la minute oyo, vive MLC, vive peuple congolais, vive la RDC, vive le Congo démocratique. Jean-Pierre Bemba est dehors. Kanambe Okei. Maman, Jean-Pierre Bemba azali banda olobinini. Jean-Pierre Bemba azali banda, victoire. Victoire, Newman. Bati balobi que Jean-Pierre Bemba azali banda Newman. Donc ndeto sabo toza ko sepela vive le combat. Ba ebisaki bino que la victoire est proche. Bondima kité. Bon siko balobi que Jean-Pierre Bemba azali banda. Peuple congolais bima, totika, balobi, tous les partis politiques au boyebi ke boza pour ba congolais. Boza la libanda binonos tout Jean-Pierre Bemba, il est dehors. Victoire, la RDC est libérée. Jean-Pierre Bemba, tonton Olobini pour la Charman. Olobini, Jean-Pierre Bemba za libanda, yem sa bango to uti la e, to uti la e, biso donc Jean-Pierre Bemba za libanda. Oya Tchaki Tembe na makambo ya Jean-Pierre Bemba Bosuki déjà Kanambe tu vas rentrer à Rwanda soki na Rwanda soki na Kigali ososonga donc Jean-Pierre Bemba victoire azali banda bolinga te mutu nyonso tu oya bundaki mpo na Congo toyebani okosonga mboka na yo Jean-Pierre Bemba azomema biso na mokongo biso tuna swingi nazo féliciter maman Liliane maman oyo la meilleure et la vraie première dame de la RDC, Maman Liliane. Nous remercié maître Paul Tchumba, Fidel Babala. Nous remercié président Jean-Pierre, Moyo, Eric Kabongo. Donc, tout le monde a mis en lobate. Tout à l'heure, nous avons en direct. Donc, nous avons très awa pour la tour à Paris. Parce que Jean-Pierre Bemba, il est dehors. Donc, victoire. Les Congolais, Bobby Malibanda, c'est la victoire. Il y a président national, président Nabiso, international, président Nabiso, Oya Kokamba Congo Lobby. Donc, Biso est au Bimi Nalaye. Donc, on a évité, il y a la chose à la Mamoutua. Non, là, c'est pas les gars, donc, voilà. Abimi Libanda, donc, Oya Kanambe, Otosong Ambo, Kanayo, vouloir ou pas.